Voilà, merci beaucoup. Salutations déjà à tout le monde. Merci déjà à téléspectateurs, fans de Libanga TV. Voilà, le lot au sol et la émission spéciale avec Maman 100 jours. Pour la Mibal, l'union sur vos Nabiso Bassi, Mibalo Bana ba problème éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, posant ba problème Bassi peut avoir problème Kobota. Donc tozana Maman 100 jours, ah tozana bureau nae, bisque bomoni baki César et belé andenge sorte na sorte. Merci déjà à la joie de Pichou na l'hymne national, Nakata Paris, hein, donc la fille des chances. La joie Amado Pichouna. Donc, on a ma grande sœur, bisous à vous. Merci Patrick Nzenga. Voilà, l'ingénieur d'Af Moubama, les papas de Joyce Davlin. Tout à l'heure, maman 100 jours. Maman 100 jours, bonjour. Bisous, journaliste Nangai. Boni. Malamu, vraiment, ça s'appelle comme on a un bureau Nangai. Voilà, maman, olobi nini, na bana na yo, bazolanda, ba client na yo, ba cliente na yo, baza partout, bazolanda biso na Porto, kuna na baza na Paris, kuna na France, bamusu baza na Londres, na États-Unis, na Suisse, na Allemagne, même à Kinshasa, oebisi bango nini. En tout cas, on a client Mama Chou 100 jours na bino yeyo apesi bino mbote so mama mikoleleke ba mona na ligne te vraiment na uti Équateur na uti kozwa babo pikiriki babo kungu ba nzoto kisio naza nango ya liboso etali ba mibali nyoso balingi bazala na bendele ya moto mobali nyoso alingi ke elombe telema mama 100 jours na bino yeyo. Maman 100 jours na bino ayi. Sango eza nini maman 100 jours yebisa biso non la kisango nanu osala kana ondenge ni pola ba mibalo ba koma ba cowboy fatigué o ba lemba parce que pesa su ba maman nanda kuté il faut qu'on se le dise hein eza la basi mususu tellement mobali yazo sepelisete a okenene libanda eza pe na mibali mususu mwasi nanda kwa sepelisa raete mobali ona kenda ne ko luka basi libanda mais maman 100 jours lobi bo kenda libanda te pendant na ba kiso etele misaka bo pikili bo bokundu anzoto hein donc maman ye mokaza placé à la kisabiso yango oui bakisi yango bakisi eza ba produit naturel nazali pona ko traiter hémorroïde interne externe hémorroïde interne externe ngana traiter ndeni hémorroïde interne externe banda kandeni oko sentir déjà mikinja pamba papa comme kana ba balle perdue à mikinja oko sentir mukongo passe moko sentir anisi na yo e komi ko suwa ko sentir risu o komi ko sumbalo ba nyelo ko ataba nye mukie o ko sentir pe constipation à makasi alors maman 100 jours dans lobby boy ce qui o sentir ndenge wana na ana kisi o ngana la kisi bino za kisi ba infection o eza infection ezo combattre infection ya hémorroïde interne externe infection ko banda ndene banda mukongo passe e banda na constipation et bandana kosumba passe et bandana mikinza pamba alors ngai mama 100 jours na ba produit na nga naturel na sala onka na ba nzete omoni ba nzete na nika yango ekomi ya poussière nazala nzete infection nazala nzete ya bokungu bo pikiriki bo bokungu ba nzoto nazala nzete ya lapin nzete ya infection eza po e combattre place maladie e outil et combattre maladie wana yango kiso na obengi yango kisa ba infection ezali nzete ya bo pikiriki bo bokungu ba nzoto eza nzete ezolongola infection e comme ça normal oko sentir hémorroïde interne papa elombe okomi na okoboy fatigué po mobali azana bo pikiriki bo bokungu ba nzoto a 3h 4h 5h elombe telemi alors ce que je sentir elombe zo telema lisuté yebo komi na infection ya hémorroïde interne bato bazolanda biso na poto wana basalaka bamisala makasi kayu banda tongo tipo quoi bango pe hémorroïde liaka bango tro yango elembisaka elombe yango elembisaka makasi na misala ya kotelema ya komema kilo ya kovanda ntango molai bapapa bureau bapapa bakayu bino nyonso na kobelela bino boya soki omoni elombe bandi kolemba naza na kisi oyo babengi dragon comment on dragon c'est la question eza suka dragon eza papa ezo combattre soki elombe ezwi infection omoni elombe ekomi kaka debe omoni elombe ebandi kokonda okosentir okomi kwa mwana moke okosentir elombe na ezo vibre lisusu te na kisi na kobenga yango dragon na kopesa yango kisi na pesi ya infection na pesi ya dragon na longoli ya dragon na kisi na kobenga yango lapin. Voilà.
Qui se na ko benga lapin papa. Qui ça lapin bosse que ça souka. Yo matampunda lokola lapin o le bate. Maman Sanjou na oye. Mais lapin ko bon maman tout maman. Maman Sanjou lapin car papa banda zalaki. Donc OK maman ko kufa. Maman Kisoyo. Pona mosala na ojova pambola maman muta kufa. OK. Et ande maman okoma gentil lokola jantapine. Maman Sanjou. Merci beaucoup Maman Sanjou. Na moni kiss mususu eza wana? Kisi esilite papa. Naza kisi mususu. Oh ngala lobi bo pikiriki ba bokungu ba nzoto. Bo pikiriki ba bokungu ba nzoto eza tango elombe abandi kolemba. Yo sengelo pesa e bo pikiriki. Elombe il fait toujours debout. Debout congolais. Papa olinka mosali ya ombo apamba. Papa oyebito koza na ba jeep. Okoza na ba mbongo mais soki elombe ezoko vibrete papa na compétition za 0. Okozwe loko te maman lo osalela ngani. Papa. Maman OK na chauffeur Pour kana sentinelle. Oko regretter. Sentinelle ça elombe toujours en avant. Elombe la be gi. Maman Sanjou naza ko belela. Naza ko senga yaka. Soko lingi ozape mobali ya solo. Waza talo kwa likolo ya voiture naye. Waza talo kwa jeep naye. Makanisike eke ina compétition. Oka ka elombe. Elombe a démarré. Mobali ya solo ya kande elombe. Mobali soso azala nzoto te. Mobali soso efoza na vibration ngbasu wana yo. Papa yo bongola ngai. Papa na sepeli da ko benga bino Maman Sanjou. Na suki wana te. Na ana kisi pe ya ko baka. Po hémorroïde interne externe papa. Po elombe na akoma gigi. Po mi kinjade sila yo. Po constipation sila yo. Po papa ozala normal oza mobali ya solo. Maman Sanjou na lembite. Maman Sanjou na za kisi ya ko baka. Oui. Ya ko baka pona ba papa kaka. Nazana na ba papa. Lelo to so ka ba papa na émission ko yande to yo so ba mama. Oui. Kisi na nga ya ko baka ona sala na base ya mbembe. Na chemba na chembembe si na chepe mbembe ya océan na kati. Na chepe mbembe sobe na kati. Na kisi na ngai. Na chepe poso akoba. Eza ba produit naturel. O eko sunga yo ya pona kobaka. Pona kobaka po elombe azwa mouvement papa. Elombe na basi ya lembi, elombe na za vibration te. Ya Maman Sanjou asenge oza mwa kisi ya kobaka. Okobaka onde kisi eza ya poussière. Okolukaka mwa Vicks na yo. Okamati mwa mesure Maman Sanjou ra opesa yo, opotia ona kati ya Vicks. Obandi kobaka ngo tongo pokwa. Bongo soki elombe etelemite. Loba Maman Sanjou ra buti ekwatere mambenga pilipili bendete. Mobali ya solo nde esengeli elombe e vibrer. Oui. Papa nako pesa yo na lobi bien à répéter nako pesa yo lapin. Na pesio na kisi infection na kati. Na pesio dragon. Papa soki yo mati bunda. Okomi lokola la pete longola Maman Sanjou na compétition. Merci beaucoup Maman Sanjou. Alors pour to kabwana, lelo tozion kaka pona hémorroïde. Maman Sanjou a expliqué ce qui ba elombe be mingi ya ba papa ezara vraiment na mouvement te po hémorroïde liara bango, hémorroïde interne. On a lobby très bien que azana ba kisi boyo ki lobby ba kili à Paris, Londres, ba kili à Agnes, so besoin numéro de téléphone na nga ngwana. C'est 024 80 85 085 024 85 voilà 85 lisusu wana numéro Maman Sanjou numéro mususu wana 081 59 40